Ona maboko na yo bomba ena makila na yo to batela biso yawo nyonso tokosa eza la kontrole na makila na yo na kombo na Yesu tolobi amen. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu es bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la vie actualité. Naturel. Naturel, maman. Naturel, les carottes. Pas de fleurs, mon naturel. Akaika zaka yemo kaika ndako alale kufi ndusu na tuwo tuwo na mkono mgabuka sawa na yeye na finibi na tuwa na yeye na kumse Demi combien? Je n'ai pas prendre ça. Nous faut que mal faut que nous sommes petit le côté ça. Aucun cas. Oyo eza pire tomal baopa mosabie eza balokula batomo tete tosoka mai avaka baka
tombo ekozala na bafleur teke oyo ya kokauka soki tomoni boye tolongoli bosomba pot de fleur bakokunda mutu moni espace maigari kakasika bakunda maigari wana ka batakisiti eza kombo ya quartier maigari kumba kasi maigari oh babi sika moko ouais napesa tamboto bokipaka mpenza tombe na ye oh bila kunipea wata yaka te mese bakenda yaka na Fatima fatika hakuna na nini kumate mama namoni awa boy mwana yaka ndio obeka futi ngali te ezalaka boy faut bima propre ezalaka bongo faut botsongo te monini moingela mwango te bimi flou ezalaka noir ambolinge bima boya kasi moni boy siko bimi propre faut ozala na ba huile kasi bima bien mais nayebi détergent mo boyesa soki onikeli yango karo kasi tiaka ndambu ndambu yo mpe nkombi telefone anga mpenza ebebi yo okokoza su te no mpo eza na don toyemba mais wa ba déposer yango ka bongo te ya dépote déposer yango ka likolo wana mwa liboso Alléluia, Hosanna bon, Amen.
Alléluia, amen. Oh, soki namoni ndenge nakopema nakobanga Nzambe. Oh, soki namoni ndenge nakoyemba nakobanga Nzambe. Lolendo nini nga nasala. Alléluia. Yesu ozali Nzambe. Amen. Yesu ozana bomo. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Hosanna. Alléluia, Hosanna na Yahweh. Alléluia, Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Alléluia, Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Alléluia, Hosanna na Yahweh. Alléluia, Hosanna na Yahweh. Yesu, Hosanna na Alléluia, Hosanna na Yahweh. Alléluia, Hosanna na Yahweh. Alléluia, Hosanna na Yahweh. Alléluia, Hosanna na nyonso. Yozali Nzambe, opesi biso pema. Yozali Nzambe, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna na Yahweh. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna na Yahweh. Éternel Dieu, Papa, totomboli yo lisusu mokolo ya lelo. Yesu Masiya topesa yo merci. O makomi na ye lobi yo nde opesaka, yo nde moto ozwaka. Yawe yango toye lisusu lelo liboso ya ndeko na biso oyo oyebi. Yawe tiki mwa oyo na maboko na yo, bomba ye na makila na yo tobatela biso. Yawe nyonso tokosala awa ezala kontrole na makila na yo, na kombo na Yesu tolobi amen. Bonjour mesdames et messieurs, très chers internautes, nous voici bel et bien dans votre chaîne YouTube La Voix du Peuple. Donc aujourd'hui nous sommes le 1er août, jour où tu profites à la bande konabiso bazala loko la biso mais batika biso. Alors bozo on a déjà la image que le lot on est venu revoir notre artiste comédien au nom de Daddy Dikambala au de Poitika biso tout ça déjà 1 année et demie. Alors tous na moi sinae au torobeta quand même moi ma solo. Pourquoi visite à Ekota la mobile ne joue ya lelo. Alors bonjour maman. Bonjour. Boni. Bien. Okay. Moi bozo muna na ndenga zaza très abattu. Alors maman lelo oyo kota la Pierre tombal ya Daddy Dikambala mais tu es bijuro bayaka ko tia Pierre oyo zala kate c'était dit à quoi? Bon jour batsala kiango. To bando so na bango na téléphone. Et ça là qui moyiba côté la na maison ça qui mardi aibinga téléphone tolo bandenga ibenga téléphone na resu na contact na bangote ya kozwa kopito solo la lisupo na yeba on les qui mardi ba ibinga téléphone na madine ko poser Pierre tombal bon tala kaka bato bando so na bango nazali pe na numéro na bango te bon nalobaki mikoleze belé ata jour wana na yete eza mikoleze belé zaka mokola Pierre tombal te bonga na koya yango na bongisaki journal lelo na ina mwana na bandeko nanga alobaki lelo vraiment pona bima 6h lokwa mbala wana tokangamaki na embouteillage nalobaki mbalo mana ko bima 6h ndo moninga to bima na bandeko nanga me sangisa bandeko nanga yango to yaki poto ya kotala
Pierre Tombale ya papa dadi pour mokolo basalaki yango moi ba contretemps moyebi kaka perdaki téléphone tozali contacti na bango te moyen na yeba ndenge niveau bakomaki ezalaki te yango esengaki moyen na ya ezalaki te mais yango lelo nabaki te lelo ekoleka te mpona koma na mona nde yango moyen nakomi na ye komona. Maman lobi banda kosola na bango banani bon bato banda osala association ti o basalaki association wana ya ko toba ezalaki groupe ya bato o bango nyonso basanga ba Belleville ba Gabriel tout bango nyonso bon bango nyonso naleki mpe pa ma Belleville namekai kosola na ye sikoyo esengaki ntango bayebisi nga vendredi baoketia Pierre Tombale bongo bango baexplike nga vendredi baoketia Pierre Tombale nga moyiba koteli nga na maison ayibi nga telefone ayibi nga na mbongo tala nzai susu nga sute esalaki nga déjà bien te ngabi moto baoke pose Pierre Tombale vendredi moyiba koti nga ayibi nga mbongo ayibi nga su telefone déjà ningisaki nga nzoto na nga semaine wana azalaki bien te namona eloko alingaki nete na ya non bon alingaki te boza moweyi moye porke balobaka biso bayebisa biso baweyi mpe bamonaka nde bato balobaka selon baza baweyi me bayebaka makambo eleka toyebi te wana eza makambo ya nzambe eza mpe na banzela mosu nzambe mpe akolinga mpe te oya jo wana me eza na mokolo mosu abongiseli yo mpo na nga namona nzambe peut-être alingai na ye te mokolo wana nazala yango monaki lelo nalobaki ekoleka te mpo toya komona mpo ezalaki nza mpe problème te esilaka te tolobo nakoya mpe sulobi nakoya sulobi wana to ba likambo elekaka nango te yango moninga nalobaki loko eza nango mikolo eyaka bajour eza nakoleka nakoya kotala mwana mpe ya mobali mpe akangamaki yaya toye na ye mamosusu wana toyaka ne ya liboso abi asantaki bien te jour aya il faut tanga bakombo mama po yedi biso oyo ya mibale tegra ya liboso aldor alobaki akoya te po toyaka ne mbala wana esalaka ye bien te bon komona papa na ye azalaki na ye asante ye bien te yango alobaki aoya te mokolo akoya mokolo akomona koli na ndenge na ye moko aoya mais tegra loko aya yaka te yango apreferaki toya na ye bamosusu baza mike moyen amema bango eza te. Okay. Alors, maman biso toyokaka na nzambe loko eleko bika franchement. Comprenez c'est l'épisode dont on a bien comprendre makambo elega ya franchement. Atabino moko. Et alors maman biso toyokaka selon kabanungu parce que normalement di baya ko Pierre to mais fallait présence ya maman izala présence pe ya bana pe ba mona. Alors bat balobaki ke maman osepela ki tendeke bandeko ya papa dadi artistique ni baya ko Pierre Tomba donc biso toyoka bongo. Na osepela te po ani eloko basali po na papa. Na osepela te po ani wana ezaka mokilinde balobaka. Ngaku na mona ki ezaki esengo. Nazara na problème wana mutema na mona na sepeli te jamais to lo bande batia boyenga kuna mona ngo esengo ponanga mutakozala bongo te kana za problème moko te na problème mona bango te na kanga pe kanda te senga kama kamuka esalamaki téléphone ebungi moi nde senga kinga na ya te mais nga na za na problème na bango te na problème na bango te lo mo. Alors bato ba yebite tant papa dadi akufa katika kiyo na mwana bébé. Alors aujourd'hui je peux ba toko yeba mwana na bébé akola est à parier ba na misusu baza bien. Ouais bébé akola comme il y a 2 ans. Autoko patika ke na 4 mois non? Ke na 8 mois. OK c'est normalement OK. 8 mois. Atika ke na 8 mois to ba akufi de toloba le 11 toba eleka ki déjà mois na kokse 8 mois. OK. C'est quoi comme na 2 ans to kokse 2 ans na mais bana nyoso baza bien. Bana nyoso baza bien nazana bango nyoso nazana bango esika mako baza dati donc bango nyoso. Te badati to zala na bango te badati bazalaka na Julia. Banda makambo wana tokabwana kana bango baisa bango bakende kota mama na bango biso pe batinda biso côté na biso bon badati baza bango na Julia nga nazana bana. Mais de temps entre peut-être au landela kabango parce que tu files l'air maman. Tout le monde en a cas. Tout le monde a l'auto zappé kalaté. Vous avez peine à jouer la kota ya kawana moi appelle 6 journées. C'est bien déjà.
tomona na bango pe bakendaka c'est bien déjà. bakendaka kuna pa baya na bango. C'est bien déjà. Donc comme on a déjà maman aza déjà maman moko malamu parce que vu que ba vivre raté ensemble na ba ya liboso mais quand même visite ya courtoisie zo salama donc c'est quelque chose à féliciter. Alors maman les autres ko ba relation on a belle famille, relation on a famille artistique oiza ba de ba comédien ya mobali nao. Bon relation na famille bon na koloba tomona na raté hein ba ka pe la bana te bon tomona wana na olobaka tomona na raté ata ko ya kotala ko benda ko ya kotala za makambo mususu bon tomona na raté. OK ça dit déjà tout. OK bon mona na raté bobenga na kapete tomona na raté to benga na biso pete c'est buka bona ndinga mabe ezala na onka bongo soki papa akufi motu no saye biango ezala na onka bongo moto abosani yango azanani so papa akufi ezala na onka bongo bato no so bakufela mibali soko bandi kotuna bamba oyebi soka bongo ezala ka bongo on est normal. Mais les gens na bana c'est pas aussi facile de gérer tous ces enfants là. Les gens ozongi siko femme seule donc c'est ozongi célibataire mais ozo se retrouver na bana. Papa tikos et ça fait donc kalami to j'étais déjà à 2 ans donc année passée que ça déjà donc année prochaine pardon juste quand on a février et que ça dit alors est-ce que c'est facile pour toi? Papa maman les gens passe mais il on a ça ka liboso nzambe. Iloko liboso kana Alexa nzambe liboso na ba nzambe ngamona okoka te doit charge ya bofele to banazwa bana nanga na pesa bango pa nzambe po pa nzambe loko pasi za te pa nzambe loko moko kolela ta na leli lelo lobi akopesanga. Alors le lot na la voix du peuple donc ba diaspora ebele ba ota la biso ka ba diaspora te mais awa pe na kin penza oui fait comment on partout alors un mot na ba fan ya Daddy Dikambala au Bolanda biso. Bon nalinga bango mingi nalinga ba fan na Daddy mingi po basala pe mingi pona nga ebele ba continuer ko sala en tout cas na opesa bino merci na obo sala pona nga na obo continuer ko sala na bozala ka na kata motema na nga pona yebi eza na bato babenga nga zolela ka na fana Daddy na mena yebi ete bana nga bazwi lipa na yebi ete bana nga bazwi loso to bana mona ka Daddy wana zana bomoi po azana sama mbele me bana ne ba olia na sima ya papa na ba. L'artiste ne meurt jamais. Alors maman Tokolo vous êtes trop jeune hein? Vu que papa tika na yo mais vous êtes encore trop jeune. Ça peut aussi arriver que le papa mon ani aye ko se présenter ba leur réponse est à la 8 au souci na ya Daddy na nuzana. On le non. Bon nazo tia na makambo na mutu te po bana na bango da 5. Bon na ebité bana 5 ba déjà belé non, tout le monde appelle maman a 5 enfants à Bali penza religieusement, à Bali vraiment. Bon, on a évité bon eza makamba nzambe mo ayebi. Oya bongisa ki pona ye. Na évité nzambe wa bongisi pona ye na évité nzela ni na relax. Motoni ya kotinda na nzela na nga na yebona eza makamba nzambe na ebisa ka nzambe. Mais soka ye réponse za oui ou non. Bon na évité. Alors maman to poussa la moi pembeni na habité ce problème ni neza. Alors tu es au tala bande ko la biso bazala pe loko la biso sauf que souvent so batiki biso to zala la tendance ya ko bossa na bango et alors ko visiter bango vraiment beau et ça la vraiment bien. Alors ce que vous moni to longo botali côté to zala ki bombo na ke batu miso pe ba ekota là papa artiste comédien Daddy Dikambala. Alors maman on représenter do bateau bazala on représenter bateau memi et puis on peut ça quand même bilo des fois ce qu'on voit dit nanda que là on y vraiment quand ça trop babo souvenir nini o quand ça trop nanda bon alinga ma okatsa mingi te so nazo zonga na ba esutu ba nzembo bande ko yemba so na yoki yango azeko yemlinga mi madilo kuseka bando yemba banzelo bande yoka manzemba madilo en tout cas esala kanga na mona kalokwa na mona ye to bambanze mabenda ndoko yembango na sentiment na ye na kopanza maboko na ye to loba
Moi nanga ya Messi atunanga papa ozonga mukoloni soka tuninga toke déranger na comprendre bana ba oyebelo te. Papa akozonga mukoloni ne za rapasi ponanga. To ba mwana ayebelo bon bébé o atikala na 8 mois. Yaka passe mais Présenter déjà. O bande konanga grande sœur nanga. O kota papa, o kota mama. Bébé bébé peut faire aza deuxième au lobby. Combo de Tegra. Yende Tegra. OK. Oh ya za mobile au lobby combo. Aldor ye Tegra. OK. So vous tali Tegra vous na Tegra za ne longa dadi c'est comme moi la question que je me posais sur ka koli aux appels mon nena le quoi papa parce sinon quota figure déjà longi. Alors maman toujours chité la biso mot de la fin la bafana dadi nyoso ba Hollande biso ba diaspora tout ba Hollande ba maman nyoso ba linga rabino ba sa ba veva ba comédien. Bon et là on a senga banka ba bato nyoso ba linga ngai ba linga ba veva ba comédien ndongo tangi en tout cas on pesa bino merci na bato ba tika kangati le quoi maman Lise Allemagne en tout cas vraiment tango nyoso na kata motema conseil mama Yvette Boaka papa Adrisha Motometre Metro Makengo en tout cas ba papa ba nyoso na tangi te en tout cas na bino nyoso en tout cas na pesi bino merci na nyoso bosala pe bolemba te bo continuer ka kosala en tout cas na pesi merci na ba nyoso na ona bosani kompo na bosani te po bosana kata motema nanga o eza caméra moi manje longwaka mais na pesi so merci na famille Lukaku bango nyoso Meje Francine Mado Cécile Vic en tout cas bango nyoso na pesi bango ba merci belé toto za na bango na kin ba yeki ko fêter bana na biso babala ki ba yeki ko fêter en tout cas merci na bango nyoso batika yenga peto za na bango tango nyoso yango wana loba kaka. Mais la sima bato ba yo tala tomba papa yebi bango j'espère. Bon na ebité na moni bon kaka ndenge babimi biso to sai ki programme na biso tongo poto yaki mbalanto ebaki embouteillage ndenge sala mais na eba programme na bango te. Donc d'ailleurs zaki mutu ya bato ebele mama to sepeli alors nous quelques donc on a posé moi na deux questions Tegra c'est Tegra non Tegra bonjour. Bonjour. OK Tegra le fils de papa Dadi donc l'enfant chéri de papa Dadi non? Oui. On dit non. Non vraiment on était tous pareils. OK, pas de problème. Alors, beau souvenir nous nous garder pour notre papa. Beaucoup. Quand il m'a envoyé jouer au PMI, j'ai mon babaro ça la nini. On va gagner un bon honnête au Kinda 14 ou Kangana leader. On va souvenir on a gagné garder bien. Mais bah, ça que tu ressembles à ton papa. Oui, beaucoup. Il y a plein de gens qui me disent toi si je te vois tu ressembles à ton père, toi beaucoup de gens. Donc pour ça théâtre. Non. OK. Alors le lo oyebi sa ba fan na ya papa o Hollande o Hollande oyebi sa bango nini. Pas de mots merci quoi. Donc Tegra ko gagner lo baté. Te bobo ti deleka ba basket alors ba fa la papa d'Adibo qui peut ka Tegra. Il est beau hein. Alors, ma belle-sœur Dadi, bonjour maman. Bonjour. Okay, un mot de bons souvenirs ya Dadi di Kambala. Ah, ezebele. OK, attends mon kaka. Oh, ya ko sekisa. Po ina bi azali mutaro seka. Sekisa. Ye kutanda be anga. Semeta ndo be anga mama leki. Mama leki. Ye na ko sekisa. Akanga kanda te. Atande ni akanga kanda te. En tout cas seksama. Ando seksama kasi. Asa do azaki mutumo bien. Okay. Vous comprenez qu'il manque aussi beaucoup à sa belle famille. Bon, les bonnes choses ne dire jamais. Toza, maman bonjour. Bonjour. Donc, 2 mots, on a fait tout, il y a Dadi di Kambala. Vraiment, on a pesika merci parce que maman suis azarté. Ndingi tuaki awa ezaki na mabongisa nzambe alingaki ete tokoma lelo po tokutana susu na ye. On a pesaka ka nzambe merci. Pour Azanzambe donc na la mingi koloba te ba bon souvenir ezaka ebele azaki mutumoko même si oyina ndako na ye gentil au sexe biso surtout nga kando benga ka semeki
c'est meki koseka donc azalaki très bien pour na biso yango vraiment. Alors, merci à la grande équipe de La Voix du Peuple, merci à Vincent Toulouse. Alors, c'était un Bino et Arit pour la jolibilité. Nous avons clôturé juillet comme je vous l'avais promis. Donc, j'ai célébré mes 5 ans et 30 juillet. Merci Nabatutu, on va souhaiter Kinga, merci tout. Nabatutu, on va penser Kinanga. Alors, quant à moi, je vous fixe rendez-vous au prochain numéro de cette émission, toujours dans Katia Chaîne Bino, La Voix du Peuple. Donc, bon, mais ça n'a rien pour Anakati. Alors merci Nabatutu pe bo finga ngane émission alors na linga binu yetu. Pommade antidouleur, ils ont traité toute forme de douleur, même la douleur rhumatismale, ma colorovimba, ils ont traité en mot. Tout ça la crème borex, où ils ont uniquement pour ma papa, ils ont rallongé un système de papa, et puis ils ont agrandi en mot. Tout ça la diazostimule, où ils ont dit produit la bise, ils ont traité ma différentes formes d'impuissance sexuelle, éjaculation précoce, ma dysfonctionnement érectile, ma faiblesse sexuelle en général, et pas bas ils ont traité frigidité, ils ont sous forme comprimé. Tout ça la zinguinalis, on te présenté sous 2 formes, comprimé à sucer, non suppositoire, où ils ont traité différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Tout ça la médecine, où ils ont traité la levure. Tout ce qui est MIB, tout ce qui est maladie, kyste, il y a MIB, ils ont traité en eau sous forme de comprimé dans le sirop. Tout ça, la crème méamycine, où ils ont traité tout ce qui est maladie à peau. Genre des maladies à PC, mycose, c'est là qu'il y a mibali, surtout, ils ont là, tout, maladie, l'auto, méamycine crème, ils ont traité en eau. Tout ça, là, allium, ils ont traité toute forme, il y a hypertension, ils ont normalisé tension, ceux qui tension est mataga, à quitter si à normaliser, ceux qui quittent à mater si à normaliser, et ça à partir à aïe. Tout ça, la menga, ils ont produit anti-anémique, bateau bazara connaissera problème et anémie, quelle que soit l'origine, menga, ils ont remonté, ils ont tonifié un peu, ils ont plus sa énergie dans les autres. Voilà, ils ont gamme de produits CRMTA, laboratoire où ils ont travaillé essentiellement dans les phytomédicaments, dans les plantes médicinales. Donc, nous avons tous les produits au moment où nous avons et ça mis à partir de l'anxiété et à bon Congo. À part si on a si que la bino, tous les maladies nous sont auto-traités, tous la préparation personnalisée. Net na cas myome par exemple, tout c'est une préparation mon corps et permettre de réduire la dimension à myome pour faciliter au robota. Tout dans qui si on peut se rappeler, bateau bazon pour robota, voilà tout traitera en couple. Et contact na biso na Kinshasa, ils ont plus 243 81 83 13 322 plus 243 81 83 13 322 plus 243 89 89 33 855 et la Libanda, tout ça plus 1 514 329 12 56 plus 1 438 765 64 73. Voilà les numéros à contact na biso bandeko ba kubenga Libanda na ka ba maladie songolo pakala maladie oya ba teigne tondante oyo esala ke muntu abima ba mafina na mutu to traitera ngope donc pour contacter biso on poser problème na yo to ba plante nini oyo ko solution à problème na yo. Girl, I know you are everything I want. Girl, I know you are everything I need.
Mariachi, we finally getting married today. Certainly you gon' treat me good, you gon' love me till the end of a time. Today's the day we be ready for that. The day I